CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Émission Pena, Basala na bango Menyamakor, Yenne Pena, Souka, mingi site ya Mama Francine Ngimbe. Congo Dialogue, donc wana Pena partout, écoute partout, pe au sentir que bozoba ezate na kati. Maturité na mutuna no azo présenter ango na boanya sagesse Nyamakor. Vraiment site malamu kendeka liboso. Maman Francine Mokako so. CongoDialogue.com. Un grand merci fidèle chers internautes pour brancher à Rolanda émission Kitoko émission les plus suivies partout dans le monde émission bana poto balingaka pourquoi pas bana Belgique bana Paris bana monde entier balingaka kotala souvent mingi Nyamakor na site moko Congo Dialogue ya Francine Ngembe boboto bolingo bondeko pourquoi pas maman na biso Francine Ngembe bazaka toujours fier na abonné na ya Congo Dialogue bazo ko s'abonner toujours na page na biso pe na site na biso na chaîne na biso Congo Dialogue bana poto to ba préférer ba ndeka bino mo bolbaka na tongo soko déjeuner te il va na midi romela ta mai pour na Congo Dialogue donc nous a rappelé ko sepela trop pour na bino po bozala fidèle na biso je to linga bino mingi aux entendons on appelle ça bonjour aux entendons on appelle ça bonsoir nous avons vraiment le lobongo na Jemé Rose ozaki moko ndete baraka la Jemé Rose ça va parcours na ye azala ka liboso na Vénexois Blaise Boula to yoko moni na JDT molopwe moment donné susu et pardon après Blaise Boula pour mikili les marquis to yoko moni pas JDT le lot azaki na maison mère alongwe azasko ni pas na yemoko asa la carrière na yi ndenge ça toujours mwana mbali fabunda neto ba toujours l'homme doit se battre pour na musala na yo na pesi ba mbote mingi vraiment na ya bijou mobunga prêtre complet na kata mikili ba mbote na yo pourquoi pas ya Willy Moucheni code mboka le véritable code moral code mondial merci pour na geste fait na Willy Moucheni c'est peut-être qu'il y a trop pour déjà marmezo qui est normal dans les sengo makasi et pourquoi pas mon président Pierre Ngombo El Picasso boss des boss ya Pierre Ngombo yo nous a dansé posa mystique posa prêtre posa big boss prêtre de prêtre ya Pierre Ngombo mutoko longola te mutoko baksa pa te sans yo moi ici ndi ba meso ba baka soki nzambe te mobulu mais nga pena soki yo te fe na nga mobulu na chela ko mutema makasi po linga nga minga pena linga ko mingi etake fe na nga Pierre Ngombo mona Belgique ya solo na benga ko toujours mu finu ka Belgique po na yebi sort na yo pe na consort na yo merci fe na nga Pierre Ngombo ngeza bongo na Jemé Rose lo vraiment to solo là et ça va toujours na pesi mbote na Junior ma mingi na Canada na Morton ba mbote na na idi Morton mbote na vraiment wa mobile ya solo pe bo pikiliki pourquoi pas Adamo comme business Adams business bonsoir Jemé Rose. Bonsoir ouais na kucho vraiment na studio ndenge za la rara toujours moi robunda bunda ça fait ça c'est normal maintenant donc nazavre bien bena nous avons la force position le bagoza faible ouais nazari un peu convalescent mais là ça va yo mon moniga na ye na studio pour na yemba na si ça venait pour mikolo comme otanga donc kalami il faut nga kutu pona osonga te mais pona obimisana na album na voilà donc merci Jemé Rose bana poto basolo na biso bana monde entier na bi que on a déjà na studio ozo bi message jeune isa single to ils appellent vraiment album te na minute venir album il y a 9 titres et ça normal titre et album na ngai donc ça vient album na komi na bandagi awa na gena sali partie na mikili na ezonga po yobika générique po koto yo na bayaya bana mainde moninga to boshana na moi des titres moko itikalaki to beta mo chocho bon to la ribla merci Jemé Rose bana poto bazona na biso bana monde entier ming ba singa soko zilo Jemé Rose tout nebsu no parcours na avant to moni na ba les marqués azala pa nani mais na banela émission na ngana betaki na nos parcours ni pesa daga liboso ndenge botu ndenge me akonfirmer yo moko na monoko na première présence na bimisa na musique na Congo monde na ba lelo na loba makamo donc bon ngana bandi musique ya interna mais wana na ndenga nchiki na bakinza miana ba mvunje na profiter na pesa wana frère na zombala na ebi avant elore bima to beta nzoto de borke sa quartier ga ndenge za na masina après na ene ko kota pondération 8 na ndenge vena ke toujours yango soko ke métier à vie avec l'ingénieur C le boula to beti les marquis bout de chemin na ya Jackie na pour les marquis ça là moi ja voilà na ya Jackie après
maison mère après ce que Gémérose open power na ndenge na biso mona équipe na ngai. Voilà. Merci Gémérose. Gémérose na moni pena bande ko bozana studio wana évolution donc ndenge nisco pona bana poto bazozela balia repas na bango préféré o Gémérose azolambela bango daye lubu ya sika bazozwa. Te ba boulot bena yekende bien na si to beta tour na kati oyo kapé ozana idée olena lobakaka boulot yekende bien ba master o na recruta bazo bosser bien vraiment et qui est vraiment trop bien vraiment nazo salelo romo boye na mbangu te mena ralenti pété pour bato ba presara moi muke makambo o to sala donc naza droit coup tout erreur donc il faut na pesa bango na hauteur o na sala même plus to luka moi hauteur moi likola monike voilà to bosser ka bien. Ouais, merci Gémérose ko na mono na studio ah yo pe o idaki bande bien na studio mais na mono na studio kana ba frère ozata ndeko moko taye moi featuring ou bien afimbisa moi jeune na part na yo na ndio pe sunga bato ebele to eboto tanga ba kombote lelo te na ndenga featuring album na ngeza na 3 featuring to yembaki déjà na déplique to yembaki déjà na JDT nzembo yoki wana na nzembo to parler na Blaise Boula ya ciel donc on a 3 featuring donc voilà et ça ba featuring ça misat ninge ozu chance okutana na ex président na yo Blaise Boula ndio moko lobi boyemba na ye sali ndenge nini ka andi invitation na yo beaucoup tennis de boyemba na ye sali foma ndenge nini na biko sepeli ya toi te bon déjà il faut na sepela pour ndenge na yebelié soki eloko pena malongo ezata oyati mais en tant que pe mwana oyo ya yepe voilà fallait ga ndenge na eza pareil ndenge moni ba JDT ba yembi po talaka wana ya Jackie depuis ga yembi wana kadon moni en fait le problème c'est quoi nga sola nga bien na misenios donc nga bena na album na so na lobage na yembi sa taba les rois de la forêt na yembi sa taba ba cheta na yembi sa donc ce que problème est ça que na tala na album il y a 9 chansons so na tondisi ngo pe featuring na ndenge na biso ba congolais interprète pour moi 3 ce qu'on a 3 na moi ba toazana nous disponible pour l'instant bangwana na contactaki bango et je m'attendais déjà que les réponses les allons positives na ndenge ya relation tozara na bango donc yango monesa mais ils a sukate ya liboso pete ya liboso na ndenge album mais ya sukate donc merci na ya pirongo pourquoi pas maman Francine Ngembe bambote na vraiment maman nanga Francine Ngembe toujours fier na yo fidèle na yo posa boss nanga et to ba toujours la patronne na maman Francine Ngembe na pesi mbote na Adèle Djoko bagou danze bagou différent pourquoi pas na Belote Mbonga Chic Dame na Claudine Pampemousse Liambo na kacha mikili ba ser nanga ya pana mapenda bango wana balinga nga makasi nga pelinga bango mingi pourquoi pas moi Mirajabu Papisha ko Kashmani Apocalypse Bella Gémérose parce que album ozo bima o bana poto bazo zela o ba bi Gémérose ko kana pe ko bina ti parce que na générique nous ozo bima ko bina to ko tika ba misa ba bina yo ko fete no ba dance te nga binaka oh na ko bina te ndeni binaka te Gémérose na rotinda ke netala générique ya les marquis au mona jeune mo akata kimbongila kimbongila mais to sala ebele po ni bakangaka kimbongila ngapo ngam na kata kimbongila bina ndeni wana ozalaka enfant chéri ya vena biso nani JDT molopwe marquis makam te les marquis to sala na président ke mutu moko boye te les marquis nazala enfant chéri ya mutu te les marquis ezalaki bosangani ya banoko on comprend mais sikoyo toke les marquis ne kuvi tokende na JDT mais na ndenge to sala na les marquis babenga comme mission JDT non bon en tout cas mutu na mutu azana façon amonelaka na oyo alobaka po mutu mususu soko oyebise ke nga mission ya JDT aoboya mutu mususu pa oyebise ko te oh abanda na Blaise Boula tu vois par exemple donc et ça mais na voilà mais na repère par exemple le premier album na yemba ezaka les marquis c'est un peu compliqué donc les marquis ça to zai bosangani ya batu ya bana clan wengi basangani c'est les jeunes autaki El Paris Gémérose Aouti Pondération 8 bandego mususu maison mère donc les marqués ça neti bosangani ya clan wengi on comprend donc ils aïe tout les kambuya les marqués to na président so na zai mususu to zai président na biso ya Jackie wana ko lo bali kamwana mais so ya atana za enfant chéri neke baninga mususu tu vois un peu donc ezaki ko bina na ebo bina na yebi ko bina
pe air générique nangeke bino bakomona ke nazobina nayeba akobina mais eza kaka na ndenge te mais eza sikoyo kaka ke bakote towutaki mpe eza na systeme atindika tya kala mais nayeba obina ilongo ezaki tindika kala kasi mpo eza makambo mosusu bakolatso mpe image moko boyebima neti kaka ke oyebi makambo yango ti moyebaka na mpo toyebi makambo wana eza bakolatso mpe eloko moko boye kaka ke ye te nayebi obina pour musique na biso danse na biso ya baafrika ezalaka awa ketu nayebi obala sango nayebi obala solo ketu merci Gémero napesi chala show badiama depuis États-Unis mbote pourquoi pas Célestine VIP bambote na représentant na kati ya États-Unis sans oublier Djibol Mbala Gémérose tout le monde a yo ndenge osala boulot na yo osalaka boulot na bien mais ozalaki na mikili un moment donné oye maison mère yango mpe oyaki olongwe na yo siko ozalaki na poto oye maison mère yango olongwe na yo lisusu banéglige yo babi soki Gémérose azalaki soki na kisi te soki Gémérose aboyaki kolia motu makambo ebelebele bimaki mponga na bombaka nanga te tout est permis ya wili moshene ebi perongo mais doza tout est permis tobombaka te ozalaki na poto ye po balongoli yo kolongola bango mongo toyeba bato nyonso batina na moto balialiaka tolo bafamile bango mizano balialiaka te balongolanga mpe na mozomengamolongwa ogenalongwa wele liboso kutu biso nga na longo na nga nalongwa na nsima wata etanga baosilensoto nalongwa mpo monaki jango bientôt ezaka meme intellectuel oza na milieu moko kosala mpe kidamilo ocomprendre otala mpe positive manière enieke ezalaki longwa oyo mpona nalongwaki wenge oyaki no kaka mpo opanza sur visibilité makasi opena non même pas naya na wenge rose ke façade déjà emonana mpe na bakote oyo nauta mpe ke ata ebele te so ndeni mais quelque bato na Congo mpe ata na boye ou bien boye bayebi kaka te jeune moko boye Gémérose ezalaki na souci ya kozonga Kisasa pour le marquis mponda soki te ekomaki na poto siko bamaster nanga bafanatique nanga basenga nanga jeme poto etalaka yo fo kitakini kitakini wana nasalaki show ya maison mère ere na ye mpe nabeti 6 ans na balance na monike te awa bena ndenge bazokende nanga vomina ndenge kaka fallait quitter les choses avant que la chose ekuta yo kwa yango nalongwaki nanga na ndenge mpe ya mabe te po tala yo mosomona mama ndefu apembisi hpk si Gémérose tosenga na krisa image abalanse biso image na studio ndenge bana poto bomona ndenge boulot esalama pour faire plaisir na français ngeme e Pierrot Ngombo El Picasso le Picasso toujours Pierrot Ngombo à suivre avec Krisa image bongo tozonga na émission na biso kitoko magaza avec Gémérose bobi ko toza bilanga loyembo te me pépinière nde ya loyembo balanse biso image Krisa congodialogue.com torchon kola libanda mamoi bambula nyonso se na nzoto nanga ngai ya miliki lelo nakomi mombonda ye expose na bamoto anga nzoto pasie ngai banalize bolingo lokola kiiko ya malaria soki okati tubilonga ke bana reshi yango mpe lokola torasoprotiki okondi ngai na reshi te
baninga na suka sanza bazozela basalere na bango oyo pata mpe futi bango ngai na suite natiaki confiance na oyo apimelaki nga dite nestroke nakokota mo mosusu akopesa moteke awa nazwi te espoir esili motema esanrole me evote te kandida natiaki motema baninga desiste C'est normal. En plein power. Puissance. nakanisaki komela na bolingwe ezalaki assurance mase trompaki lelo ekwelinga kokamwa ye oyo ninye tubilonga nasali yo ninye oyo ninye Par là la solution. L'école des chats de guerre. nakanisaki komela na bolingwe ezalaki assurance nase trompaki lelo ekwelinga kokamwa ye oyo ninye congodialogue.com. Ouais, nabike bana poto bana monde entier bolingaka nyama ko nabike makambo eleki na studio bomoni pe bozoyo kango bientôt les obima boko sepele to avec Jemerose bavo na toyo ki ono bulaki idéologie ya nani te bavo na tiki mo ya kalozo ngiti ba tienti mo te wana esa na ngoka avo na nga mais na cadre pe ba recherche ningi zalaka nzemu na linga mingi na kinde na biloko ya papa Lwambo makiadi po na ndenge na mona makambo eleka na société na biso nalobaka père wana soki azalaki ti lelo mbele azongisa bato ebele na nzela mbele po yebe nazako asimba basujet nyonso yango na esprit wana kaka na mai te tokende mwa papa Lwambo me na ndenge ya clan wenge soki eza neti mariage ya eza neti boyembisi papa Lwambo na wenge ayembi bien pa chéri na mopanzi les rois de la forêt Blaise Boula Tata Mobich ce qu'on a Jemerose na coin vous sentez là moi ça c'est l'esprit wana na kende ouais merci Jemerose ce que idéologie na yo ya voix na yo boulaka idéologie za nani nitoka ke ngana landa idéologie muto na mbaka lokola fe wa kalo nga kolanda mutu je sais pas mais na sana idole langa ils Redi à Missi nde idole langa na envie on a mais voilà nga eza yanga ndenge nzamba pesela nga mais eza na bato bapesa biso posa kosala musique yango neti wenge d'ensemble mais idole langa mingi bena ezaka bailo kanto merci na Dédé Moupass mot de passe depuis Lubumbashi tozelaka bien ngo lobaki to beta na Lubumbashi na Christian tozala na yo pena en famille osala biso kitoko makasi Dédé Moupass mot de passe venanga pena ya solo sans oublier elengezanga lipasa na racha Londres moi ça kitoko ya pembe asolaka bien ya solaka mingi na 6h na 12h à la disponible ya soka 6h à sololi pourquoi pas la Francine Ngembe maman na biso ya solo maman ya Congo Dialogue maman ya Marambutu Francine Ngembe toujours Jemerose na omi ko chite na yo parce que na studio kuna fo zonga okende ko travailler bana poto ba déclarer ba chanson no muso bimisaka osala ngo promotion mukie esuka kana ngo kaka est-ce que ya tour promotion ko zala makasi to et vous allez ya bongo ningo sala la promotion non parce que bana bezo ba mona rapé visibilité ça la bien ba confirmer que musala be ça malamu aux albums nanga ya liboso
Babi wana remarque ba moné pas non. Eza l'album nanga liboso na Tiganchiki. La famille na bota mon azal la seule personne oyo aza D6. Ba petit, ba yaya, ba comment ba docteur, ba licencié makambo belé donc c'est loko oyo il faut na kinoti na suka titi pour na tika makambo belé pour nango. Tina sala nyoso pena et aux la marche. Donc moni nzembo net quartier 1 eza single o na boira ezali na sala en esprit à rupture ya mokile comprendre na za sous côté na zaati. Ah OK, donc regarder garage. Ba tu vas sanu na été oh pour ba mon ezo les gars nazo yema même nazo mon même sur les rois de la forêt te ba mi poser ba question. La réponse est uzala garo alongwa. Ezali pe mingi na esprit wana. Mais album ebi mana kala milité na moi ya JR nyonso toujours 5 ça venait ma batterie tout. Nyonso ezala pena et kendebena voilà donc côté wana les albums nanga liboso na kosaka na onti. Ouais, merci bana poto bolanda message na sugoro na lancer pour na bongo so bientôt nazo kabona nayo. Ouais na bandeko o nyonso ba rolanda biso ezala ya poto ya Afrique partout nazo sinale kaka na zana studio bientôt album nangai eza normal ezobima na tigalika na ba quelques semaines ya ko sala ba finition ya boulongo soki bimi boyoka po nazo bimisa pena na sala na bolingo na nyoso o na yeba banda na banda pa ko na ngasko na chango anje soki bimi bozwa ta ya kosombango ya koyoka ngo ya ko soutenir yango voilà eloko na kosenga na bango kaka yango wana pour l'instant moi je suis ouvert à tout le monde. On ne sait quoi porter en plus la carrière financièrement, par ma conseil, tout. Je suis vraiment ouvert. Donc on a profité d'une occasion, on a pu s'appeler Mbote, Oyanga, Sergino Kadilou, Mena Kalouji, Olivier Pelankoy, Olivier Mukoko, Aimé Kiwa, François Kabundi, Ben Waiki, Wanangambo Canada, Nabo Sanité, Patrick Epete. Merlin Matangi, gendarme français, na Pesio Mbote na Mikiliwa, na Bosanité na Caroline du Nord, Tina Chimanga, na Pesi Batunios Obalingana, na Bao na Mito de Kombo Kima, na Zana Bino et Longo on ensemble. Vous avez besoin de contacter vous? Pour le contact, 00 33 75 78 51 463 wana WhatsApp nangai WhatsApp nangai na ndenga WhatsApp arozwa ngai mutu nyo sa zonga po WhatsApp ekanga poto kini donc monde entier donc mais na kabona na boté za chanteur munene na kacha mboko yo Congo pe na libanda mboka partout ba yebio fona kabona na eloko moko ya mukie ma akapela mukie yo ko sipelisa bana monde entier parce que ba yo ko pe moi kala ba yo ko sotala ni émission na ngalelo et c'est pesa ba abonné na biso ya Congo dialogue makasi pour ka pala mama Francine ngeme mutalinga biso mingi pe alinga ba invité mingi baleka na site na Congo dialogue préféré nangai Léon Ngwatae mokembe komyo betae televambano kokaze kongono na komyo bangae oyo pasi susi mamunwe nandimaki telanga mwasi ya kokosa ngai o mena kalujaniki nalela mama o yanga bato mingi bakosaka nga yanga motema ebetaka mbumbumbu wana tozongi epoka ya Jackie. Merci à toi vraiment. Na komi na suka ya mayanga ina biso nzelo baka toujours bana poto bana monde entier. Ozaki toro makasi po bolingaka biso mingi na Afrique. Yango biso pe to tika bilote ata na zoki poto la lokolo bana poto. O mutu pasi bana poto. O na la linzala bana poto. Bana poto ngo pe ba frère. Ya loka papi chako cash money bana poto solo. Ba ya Willy Mushena kenaka na tonga zongi na pokwa bana poto solo. Ba vena nga pene bana poto ba piorongo El Picasso bana poto ba ya bijou mobunga prêtre complet mwana poto Krista Chibango pe mwana poto mikolo toka bolaka na sema Qatar oyo ke na Qatar olinga Qatar nga linga na mingi Dubai na mona ba mwa Mirajabu ba Damo Kumbu ba boss Fumu Kadima
prêtre à des potes à Dubaï, Fumuka Dima. Il y a le film à Dubaï, Fumuka Dima, prêtre complet. Et sans oublier, Junior Mamingana et Edmonton au Canada, prêtre. Nazara n'a pas prêtre, n'a pas chômeur. N'a pas prêtre. Petit dans des milliers, mais que c'est bourgeois aux États-Unis, prêtre complet. Bon, il y a prêtre, nani. Faut le goyer, baba baxelao. Et sans oublier, Maître Waza. Si pour moi, je suis c'est vraiment émission dans le on a mutu moko. Donc, maintenant, on a beaucoup qui m'ont dit émission. Sambolonga na parlé, c'est une boire, c'est les analyses. Sambolonga. Comme on a Maître Waza, suprême, il y a Gilles Naracha Belgique, Maître Rabogar, Maître Bektassé les Mbata en Belgique. Maître Solo, Maître Waza, Maître Solo. Émission de M. Maître Waza. Dans le Bassoudi, Maître Waza, Chikicha, Maître Waza, Tchacha. congodialogue.com. Émission Pena. Basala na bango Menyamakor. Yende Pena, Souka. Mingi site ya Maman Francine Ngim. Congo Dialogue. Donc, wana Pena partout, écoute partout. Puis, vous sentir que Bozoba ezate na kati. Maturité na mutuna no azo présenter ngo na boania sagesse Nyamakor. Vraiment site malamu kendeka liboso. Maman Francine Mokako so. congodialogue.com. congodialogue.com.